ça corps répétiteur à couper bon la cancer et à sein tous les 4 plutôt totambola qui va nous regarder secret par contre il y a secret professionnel il faut bien ça soit limité dans la dépense comment on va sur lecteur azate donc service va faire examen muta rotanga azate comment muta rosomba biloko mais koyeba rolia to rolamba muzo kokate na banganda oh muta to faire examen muta rotanga azate oh OK peut-être kitambo c'est examen muta rotanga mais peut-être ça sous bonbon botim sur la campus botim sur la kalembele kaka muta rotanga ate avant 1 heure de temps ou 2 heures de temps à mort na ye ne docteur moi boti courage a bengi ya na ene na biso absolument non toujours c'est fort pour kaka eutanasie la ressourcer que asenga pour eutanasie za mort yo moko kolonzoto osengo kufa yango benga eutanasie le eutanasie ba pekisa ngo donc ndenga zo bela ko pour osenga kufa moto sala ngo za tente zo conduire atina liwana donc et toucher déjà ba poumon cancer c'est touché ba poumon comme qui problème respiratoire na comme respirer car à l'aide il y a bonbon wana il y a oxygène wana donc moyen la pena na souci makasi na souci souci ba ndeko nanga donc la moko bimi moko nzamba zui molimo na ye bon on peut rien faire devant la mort parce que voilà, merci beaucoup bandeko tout bozolanda biso partout, merci honorable Zakari Baba Baswe na direct télévision mobimba bozolanda biso lelo ezali émission vraiment esengoteza émission ya mawa toye ko sala visite na ndeko na biso Blanchard Mosaka oyo asepelisaka ba congolais nyonso partout boza na tous les 4 coins du monde. Je pense que bobenga nga bolobino en tout cas Mosaka asalaka ba émission te mais Mosaka tangisaka nde bato parce que ça na ba histoire et belé o Mosaka loba na ba émission bobenga ke professeur mais lelo toye parce que a eu problème a koufeli petite sœur lelo ezali émission ya mawa vraiment toye ko assister na moment ya mawa to solola ba programme matanga toye bape masolo tu ndenge koleka toujours. Blanchard Mosaka, bonjour. Bonjour Ken Piana, vraiment sans vous flatter, c'est un plaisir quand on a eu problème à Day. Il y a petite sœur, voilà. Cadette Mavouzi, pour avoir ma Vouzi, on a passeport dans la barata A, il y a une barata à la frappe, la R a frappé la Vouzi. Mais heureusement que c'est ma Vouzi pour faire ma Vouzi, on s'arrête dans une balle, dans mon kili quoi. Donc on a joué Day, chroniqueur et à Liboso. Tellement d'ailleurs pour les gars là-bas, à Yakiawa, et ça qui bon maître Nzoubé. Voilà. Paramètres, ça peut être journalisme à Tobolan. Donc, mettre un zoubé. Deuxième, mon qui m'a salé un texte, il y a un piano. Vraiment, dit, mais vraiment, ça a un plaisir. La monde va conférer dans un atine de collé, va pendir à la télévision, la monde va papimboma, la monde va mamie, il est là, vraiment, pour l'excellent que nous sommes venus à la cantine, camarades, à moi, Makasi. Donc, ça a un plaisir, mais nous avons un dé, notre père de petite sœur, n'a cadette, ma vous donc, comme on peut cadette, la cadette, comme on peut cadette, ma vous. Biso Direct TV Mobimba topé sur mes condoléances na biso. Na habité programme ADE Angozo s'est passé comment? Na bosani kutu mutu moko ya 3e mutu à partir à Japon à Ndinga ba connaître ville nga Zakari Baba Baswe honorable Alexia vraiment bonengeza makasi dès ba programme na biso tobina kitambo ya kobomba te ndeko nanga bakolo takale o simba pe makambedia na tsona mikili voilà ya bana surtout bana kitambo a public de 10 toi 10 bibembe na kitambo lelo 10 corps za na morgue na kitambo donc à partir ya samedi ya samedi lelo mercredi OK lelo kutu ya bambasa ba chiko bazana za na veleto mo bano bimisa to solo la ki penza te ke bozana no ba famille te mais bo solo li pena ke ya to bimisa bino bimisa ta mardi bino to komi bina bongo parce que même matanga pena kitambo na moneza ebele ba Charlie Mobutu yécoute Charlie Mobutu wana na pesi dim la team ya akansi dim team ya biso vekes la team ya wata na pesi bango ba condoléances tangai na petit nanga Diego pas peur de maman na ye to la ki na ipena day nani
petit na pauvre ou bien petit na ngai Charlie Mobutu yemta minga ne petit patou binga na yo oui yenda pesa ki yo pe ba kiti place yemta yamba ki biso mais ta la yemo pe pour mon kaka nul n'est le maître de son souffle nul ne peut échapper la mort quand la mort se présente au Kendaka donc on ne peut juste dire rapper kaka on est obligé donc bref le rôle de Mikolo, c'est ton préféré, tu semaine prochaine. Semaine prochaine, tu auras ta date, on aura les capanes, on aura bien mettre un tout, on aura bien on aura battu la moi trop le monde. Voilà. Donc on aura les canapés, ça va. La semaine prochaine, tu auras bien ça. D'accord, à petite heure, à Koufé bon la cancer et à Saint. Tous les 4 plutôt totalement qui va nous regarder secret. Par contre, il y a secret professionnel. Il faut bien ça soit limité sur la dépense. Donc comment on va sur lecteur à Zate. Donc c'est juste passer l'examen, on t'attend à Zate. Comment on t'attend à Biloko, mais quoi, bah on lit à tout le monde, on va rater. Na banganda. Oh, on t'attend l'examen, on t'attend à Zate. Oh, ok, peut-être qu'il tambo. Mais peut-être qu'il tambo c'est l'examen, on t'attend, mais peut-être ça va sous bonbon. Botim sur la campus, botim sur la calembele, mais kaka on t'attend à te. Avant 1 heure de temps ou 2 heures de temps à mort naé. Ne docteur moi beaucoup courage à bengi ya na ene na biso. Absolument non. Toujours c'est fort. Pour kaka euthanasie la ressource que asenga pour euthanasie à mort yo moko kolonzoto. Au sengo kufa. Yango benga euthanasie. Le euthanasie va peki sango donc ndenga zo bela ko pour senga kufa moto sala ngoza tente zo conduire atina liwana e. Donc et tout ça déjà pour moi cancer c'est touché pour moi comme problème respiratoire comment respirer car à l'aide il y a bonbon wana il y a oxygène wana donc depuis samedi kendaki matin ils ont la bande de 82 pas na biso voilà les langues kakawa la boba tu ya kata so ingala bien la kabala na ba salte ba sala on te za kanga kanga mi matanga donc les langues pas na biso pas les langues maman biso les langues awa bongo to kende otike na lilita ndenge zala e kozala mais orchestre za na kishasa voilà mais namoni otanga bato ba session na matanga na bato ba komelo ba testo c'est comme si BCBG na habité est-ce que baza au courant na makambo ekwele premier moto qui texto ya kidi papa chéri à partir hôpital la monika ratinde linga délégation ba vekis ba to ya kina bango buto ba 13 que c'est lemba ba mission ba tikala na kishasa to la ki parce que tant première délégation KI mardi Angola mercredi biso na ba vekis Tolanda pour le passeport on a pas qui il fallait ça en Angola déjà visa vekis j'espère ça landa bango donc aya qui kozwanga Tolanda mais c'est vekis je peux pas aller la teke qui grand nanga qui premier tourner à Wenge musique à 4x4 BCBG tout est ya papi mavuzi la teke qui na hôpital hospitalisé déjà l'hôpital diabétique qui hospitalisé la teke qui petite sœur nanga zaki na morgue donc comment ça là là qui na cheval comme ça un cheval là qui un cheval entre maman et moi l'hôpital diabétique wana côté maman et moi et puis na campus pas petite sœur azala kinga moko dans deux kamba la moko ekwela ki on a famille baki même cas le moko abimi hôpital ya papa abimi hôpital lelo petite sœur akufi lobby donc na kinarabu na kabo so si so pe viki ça zo bengo yako sinef carte ba artiste il va zo bater banalo bomba va zo bapete alors donc c'est non kende ma orchestre ma comme la bon mona kende voyage ate malgré visa ngoleza bon grâce à dépenza basunga na kenda ngola na 89 dona ibina ngola bien ça là une année trop mon ngola na bakabula ba bayi retour na misu nga ba terrasse sampu na misu nga donc moyen na pena na souci makasi na weki ne souci ba ndeko nga donc la moka bimi moko nzamba zui molimo na ye bon on peut rien faire devant la mort dans un même malo parce que biso koli net binoté voilà on bino va mettre un tout peut-être ko la ne moi lix pour ça makambo biso kola sikoyo 7 garçons 2 filles na suka donc maman nga basala misala te po ba nga basimi balé puis bon ba succès libota biso tina ki mukolo to so basani voilà to nixa fufu voilà pour biso la ba moi zo bang te biso to no nixa fufu biso tout en passant avec ta perna to tout ba pondu ba biloko wana to mais moi nga vato ngini ba sera mikolo biso ba sera bazate biso ba petite terre so mais zo batela ba likini so to nixa fufu to kabula jo so basani maman belle wa ki na diabète ba pekisa ki ba objet tranchant ba mbeli ba ni de tout zo lamba do ba petite terre so na kola la bango lo kola ba maman na biso to perdre moko et puis na ngaki mi po yaki na franche parler pananga ya na yeboma patinda asenga ngeloko aleka pa personne interposée pour banga ngami mais petite terre so na blanchard na besoin de tricot latier au kabelanga ngwa pesa nga chapeau na besoin $20 na besoin ayeke na nga voilà
ta premier jour azoki passe na kanisa yango pi abia blanche zo le bel na ngai compliqué ko nga sonité na zo le bel na compliqué na bo ça va zo mbongo que ça son examen mammographie examen mamelle que ça examen mammographie ak ça lango nga kanisa car dinga ba na pi sur que ça la mi aussi là mais ça empirait davantage du jour au jour, ça gravait du jour au jour jusqu'à ce que il a cassé la pipe mais Dieu donne. C'est Dieu qui nous donne et puis c'est Dieu qui reçoit. Donc, gloire, l'honneur et grâce, tous ceux qui sont rapanzambé, Mourayebi, n'a pas la force, c'est l'homme mon côté. Je lis moi, c'est un passage obligé. Jésus a incarné qui divinité, nous sommes dans notre vie, moi respecter qu'il doit malgré c'est quoi qui malgré résurrection, mais à Koufa qui n'a pas l'absence non, bien vous aussi, vous allez passer par ici. Voilà. Donc, toi on a choisi, mais na c'est le ming, na titi, na moni que vous allez bien abattre ça bien. Bana poto, vraiment na habité. Est-ce que bazo benga yopo, bango baloba kolongola, bango ma stress. Ben en tant que professeur parce que makambo belé lobaka et ça la bango pena bien est-ce que batapoto bazui moi mécanicité ya ko soutenir pour tobi matin ezapé senga ba dépense belé surtout yo zanet il konzi a famille mutunyo so hotel la kaka Blanchard Mosaka donc je pense que bande vraiment ya poto est-ce que bazo benga yo pona makambo na merci de remercier le président nga papa chéri atika ngate geste netinda ngai pena na sala mama makambo belé et ba na poto na mon chapeau batiki ngate dans un ngate to ko ko ndebemete so to ko ndebemete me bunga wena shaka kongo voilà ko wena shaka kongo c'est bon l'artiste a déjà ça en monté donc bref ça ka bolingo to pesa na batu na bisio vraiment Alain Libanais États-Unis petit nga putu manzala Blaise putu manzala yo on a parlé na bisio ba bazo benganga o pe ba western na zo kenda o pe singa na bimara jeudi nga vendredi en tout cas vraiment na zo sentir abandonné vraiment la singa bazongi senga sincère na moni ki naza ya batu ba masa to ba koloba foto ba koloba ka bien na télé to za bien na batu po le beza compliqué nga la moni ngo pena donc et puis na c'est pena la président nga ndenge kozala na ye etinda nga na décanter ba situation moins facile na mona bino mona c'est l'émission obeti liso nga o geza déjà publicité déjà message nécrologique mbosele ni ngai voilà la émission no ken na beti to ki ça matin ne pas ken zo mona vraiment quoi la be umsu soufa fouter lango donc vous acceptez que non to za ndenge moko que ce soit ba problème la soit mike to za lango là où vu les gens dans toute société il ne manque pas de problème mais tu le droit de quelqu'un qui cause moko mais ça la montée mais en tout cas bana poto bana partout ba master tout tina honorable Thomas Louaka a benginga na téléphone na petit ngai moi misale kainga na sala ba presse wana ngazo bongsa belé misale kainga mais samedi ou penato samedi dimanche au monde ngai honorable bienvenue Liotanjoli taba ba konza bongo ba présenter tende yemo je suis un peu arrimé dans la Belgique bonjour dans la Belgique mais na juste en day musakata moi nguba na ngai komona ba ya wili musheni na moni ba pia pirota mbo ba choisir ma tête pe ba la biso na moni ba wili lumina frappe encore na moni ba tebe ba Julie apela na moni ba masala nga Florine po ba tout ba tina na mo western wana et ça nga mo bien po makamwe bela ko sala bobi mo we fête liwa ezaka tout sur moi eza manifestation ba content pas ma manifestation po bembe senga na moni ko le ko senga za sorte mine beba senga na ko lela fa lela senga lela miniki na ye au PC Miliki nae papa senga na misu papa rochara viens Joseph rochara kopona café a hôtel bino bana on a le rien habité papa zo lukalipa zomona mokola senga na misu mais elenga senga na maloba bo pesa ngamba na lia zomona mais omona ebembe esenga na pongi akangi misu bino mo tocha formule to luka baga te ba kite za wapi musique za wapi to kaka na kanga misu donc minute yo ndeko na kadeta senga nga biloko nyonso na pongi c'est comme nga nazo sala kaka ondenge nzamba zo pesa ona zana ngo pour nga zanga robinet bino moza ba régie des eaux so mo pesi maite na msama ndenge biso pe na kati ya pito pale to senga pe ba partenaire na biso ba invité oyo bakalela ka biso te soki toye même tongo midi pourquoi batikela biso liberté ya kosala na bango émission soki moi problème ezali ba partenaire oyo ya biso pe to senga ka botia poa na ba problème ser na ngai Pauline Lumumba
donc avant nasenga Blanchard Mosaka numéro parce que na senga ba partenaire o nazobwaka soki bosali quelque chose et kosala biso bien. Adel Djogo bagou danger Adel Djogo nabi ke o soutenaka vraiment ba artiste Adel Djogo bagou danger. Sœur Pauline Lumumba nabi ke o soutenaka batu na ba moment ya ba problème de ko na biso dona asoki problème na hôpital loboko na we monanaki sœur na ngai ndanga kufaki. Ah oui. Artiste mundanga paix à son âme vraiment. Na sala ne théâtre na mama Kalunga bimate vima zembe ngapi na komango voilà bon na sala na koma rapé théâtre vima zembe bimate yé a jouer le rôle mobile mama Kalunga ngana jouer le rôle mobile moi na bango na zaki banquier un homme friqué mais na ndako kosa que na za lambongo tena théâtre atenika noir blanc na benga vima zembe so benga vi kobo voilà moi blanc na teka kama Kalunga teka makala ngazi ya chama tabisi ngana chama ko tabisi na sa makala leki bébé sa rôle ka réchaud so mona donc on a nos ba facture ko sa ba cotisation ba courant na ba quartier na bango on a la gombe na ba palais belé maman na pièce théâtre muta jouer ki papa vie mon ndanga voilà tozongela le grand parolier venanga Gauthier mascotte balobi Blanchard Mosaka bof ye kitamba mo mbato bengaka e beau frère na biso Koko Fatima Kizembe Richard Amelel international ya Christelle Mayunga Venangai Richard Amelin Bossalanga ta moi plaisir Carlos Kabas le plus noble ya ba congolais Carlos Kabas sœur Angel Moussoil Makizembe Titi Mufuta le grand producteur yo yebi Achar Madila na kati ba Londres wana sœur Pauline Lumumba en tout cas erosala biso bien soki bozwi numéro oyo même appel à Pamba même soutien ko sala biso bien venangai Luizo Ombata na Cape Town Luizo Ombata pire vieux propre yo yebi na bosanité venanga Jimmy Belau grand prêtre na kacha Jobu wana venanga Jimmy Belau to sepela na bino herbo chaka loboko na bino na moma mawa venanga Jimmy Belau yo yebi venanga Gauthier mascotte ingénieur Aloïs venanga Edombengi na pavillon 5 Lieve Masokolo PDG de tous les PDG Cardozo Mwamba wanke na le Bill Gates congolais RT otanga batambongo au sommet le sommet ya batambongo PDG Cardozo Mwamba Just Tambwe le Cédois yo yebi les gars parler pesa son numéro avato évoluer moi muke monter le nasa émission na lipapa voilà te osana matanga na lipapa ba yodje batamina no mikolo moi Jordan malgré matanga voilà te va capoter c'est capo na se réconforter mon moral muke te numéro on change te numéro on a toujours 09 98 12 37 12 09 98 12 37 12 09 98 12 37 12 12 09 98 12 37 12 voilà donc orchestre en Angola tu des concerts le dernier concert c'est le 18 samedi pour le 24 concert donc mardi orchestre déjà mardi prochain orchestre déjà na Kinshasa voilà ndenge programme mvumeza ya ngwana mais biso contraste pas parce que c'est bon voilà pour me soit ça là et pesanga somo na Kinshasa avec 3 concerts ya mbongo makasi na kufela mama asbenga ba producteur azongisi mbongo na bango ngabi oh papa chéri bolingo mais wana surtout za na faute te akebe zoki mbongo na ngwa akenda ki pa va donc bo condamné te bo zongo faute akenda ki va azo respecter contrat c'est pas bien fait ça respect pas nanga na pona mowe bakabo fondé pe ba porter plainte ça pe malamu te musala za vie ya musala ngo ya ngwana tam super mte ozo 2000 francs ezongisi na pe côté na sala makambo na za nango donc courage na ba master bazana ngola bon boulot na bino biso pe to tikali to sala donc voilà quoi donc le mardi prochain que c'est déjà voilà est-ce que ozala na courage pour na mona ndenge ba programme pe matanga ngo ndenge zokende c'est comme si bima avant mouvement zonga est-ce que matanga na ozala na courage après mouvement voilà mouvement zonga mardi biso okunda après mardi ozala mouvement okuta matanga voilà mouvement okuta matanga wana seke ezala bien
mais ça déjà bien pour ça président on a déjà en charge depuis na la rapana na sala rat donc moi on va tout faut au pesa respect ne loko pesa au moins 100 francs denga ba battre là bord pesa au moins 100 francs so bi obika na nguba battre la nguba non il bi obika na micro na yo moni juste on va former belé le non moi microphone moi dictaphone pour yango il faut pas protéger au ministre avec son ken ba ibio lunette net même petit moi dictaphone moi non qui pas mon dictaphone azongi ça mon net au bolé kara pour ibi ya on est toujours à moi 1000 francs avant donc na battre la rabolo nanga na kalanga bien batu na finga kalanga te na respecter batu tout na zone sera batu réponse ba tumbi pa na sala pour même Jésus qui bon l'homme le plus bon du monde magina mukolomo zora fimbu l'église a betara batu ba teka raté donc ngai na ngala polémique même ba ko les polémiques pas na mais minute c'est pas le moment ba mina j'étais avec na place à roler là to là la place faire au CPLA to CPLA ya on a ba une mission comme ça suka na roler ke pelega pour faire cancer de sein o etikali ba so na matanga li ya roler la kaka pour l'autre maintenant ba docteur à matanga na ba docteur à bar pe baza o ba docteur à bar pe baza so c'est quel ngazo mena masangate pour na melaki qui soit tout no melaki qui to c'est na melaki Novalgine il va tanga qui se melaki Novalgine abinga na melaki ni ma après des éditeurs mais no bière pour so ma ba docteur à bar ma robo mo ba benga auto médication roba repé même bampe ba tu ba ngaro 60 ya matanga baza so rene bimba tu non mais ya bien yango ebemba mbala kembo babinda yana banga kufina nini ebiyo ngare bembe kufana nini pokendaka so yepe bazo lela kaka ebembe loko bomba bembe komona liwa so muta ebembe kufisa ke liwa mte bomie so lingara mabibemba malaria zo répertoire na bopito akendaka ngoza na bandala eza na yolo so yebembe kotuna kate lela kaka po jeza bilela pa baleli bazali c'est pas là pas parce que c'est pas là pas bazali ninga bana profo que bateka roseka na mboka bisengo te kompe bateka roseka na cimetière te na mboka mawate kompe bateka na mboka oseka te donc tu dans le cimetière il m'en nobe tel somoto seka et bien to moni ozana mawa mais otaki osite bamatanga eza na kitambo ndeko na biso mpe Charlie Mobutu na minute azana moki tomoni kitambo mobimba simba ya pauvre Big John na Kingondawa papa Tridon docteur papa na profana na poto namoni vient na so de ski à la mataba pire vient palais donc vient mutu na monde ba idéologie pe na makama belé pe formanga donc vient na ngai ya ndenga mukiete voilà c'est que papa ça la boba beranga polémique aux origines siko entre ba jeune na kitambo balobino héritier a repousse à l'colonel na matanga wana te na habité yo tant que doyen conseil ni ko pesa zali nango bamso azokaka basala base bamona zelubaka bamona bundaka bamona sala makamtu même pas na pesa maki voilà ah pas c'est le premier jour baleleki voyant moi le baki boy nani mo le baki bonga bi oh mais toi toujours ko malade yango voyant et mona ki ngwa baki azo ya société ngana ide biso parce que oh le biwa na vraiment toi toujours ko malade cancer zo mona te fallait aider so ya vakala to fana banuka to ngana ibani ba yike lega musaka ngaya mbangu ta moni neza na ya cancer ya sein mais boke non so ko sala absolument ba doté ba sala raté pas doté ba bomba ba toi asi maman mena miliki masumi leta chassa ko belité kasi bomi mamate bomi mama va ko mbonga kobel nganga docteur faut me la miliki mingi mais soit 10 000 banal de suma ata moi de manzana miliki wana ndefo docteur vous comprenez donc anga que ce soit avant c'est que bango non ebembe mo babenga ngo morne ebembe mo babenga ngo morne le bini donc veli muta botami matambulité amoni pe libandati voilà ebembe na komo ngo morne mutata abotami atambulité amoni pe libandati apena camarade te so mo na kufi bongo biso to tamboli ebele to kufa to mbaya na Jésus a kufa na 33 ans mo mo kufa na 40 ans mo nika non bale bo Jésus na lira fait le mumba succès toi ça le tabatba parti pour la force na et après pour moi qui était général premier ministre Lumumba succès tout boyo ka il y a 6 mois ça 6 mois de pouvoir 6 mois de Lumumba ça 6 mois seulement Lumumba ça ba 30 ba 35 ans ba fait chichi Lumumba ça 6 mois voilà donc de 60 à moins 61 na kufi na ye donc ça 6 mois pamba mais succès soit mais kufa na 36 ans voilà ba kufa na 40 ba zate donc je me dis mais dans un modèle tout Jésus a kufa mon nazo kufa parce que congolais africain tout le temps on a pensé bantou na livre il y a philosophie na 6e des humanités babi mort il y a jeune union sur africain ba tira on toujours na mutu moro quelque part na mutura ya batu to comprendre un peu phénomène en mais ce que congolais abaxé moi matabis même les bemandoki akanga sundoki voilà et bemandoki bakanga sundoki mais bobi ali arabat maintenant aller donc ngala mona rasoki liwe eza normal et tu sais ala ki bien na
Mutunaye Charlie Mobutu héritier no ça la succès Charlie Mobutu na notam na héritier tant misa bagi malela to mona héritier na Charlie to mona héritier na Charlie car la team na ye bon so succès ça la kala ba belele héritier muta pesa ngo ye non ezali wa muta ngazoka ba succès na boma combien de personnes bon so docteur ba minute na kita muta na 12 personnes ba kufi so to ba ndogini na aller tous les 12 personnes pour toi communément est-ce ndogini aller tous les 12 personnes kala na mona ki lukuta ken kala pe ko mona mona suka kanga mbula bon to kangi mbula na bandulu na venir la niso pe fête ça mbula pe kanga mi mapela mona suka so mona suka na mona mona suka so na kangi mbula e non ba fantir nganga mo pa so mona mona suka me to pesa ntuka tangu to kanga mbula mbula comme na bakake le mbula bakisi mi dimension na bakake e bakisa mi to ayeto la do mutakanga mbula nzambe mutabeta mbula nzambe mutazoka molima mutu nzambe to pesa tuna ye hérité batika ya matanga le matanga ndeko ne bozoko kutu lele comme ko empêcher batu ko mutina msonto abuma penta msumbongo na ye oto sanga ya ngazo matanga charge asa ba bloquer belebele bon empêcher ça bobo mbongo ne et ça ko ngo okipa mo sino mingi okuti okangina mubali kasi aide ko bunda te pombongo mesha le bo pesa suste mo liputa le garçon abimene mta pesa te yozo mo zo bunda no ka zo soka te ngaso na kanga mo tena no linga so na kanga mo sana mbana no mona na sumi mbala ngo bien na tala bien zo mena na ko sumi le tour bi famille de go e denga de moi oyo ya kanda na ngo yo mte denga mo nina ba mesha lobi to somba yo mo na liputa yo mte ko somba kasi zo ndaka futela ah zo ndaka na futela couleur yo mte ko chat berero ya moi trop na ba congolais to tika mutu azobe azakina mutu na ye mutu akufi agina mutu na ye mutu akufi botike akunda ye petit Charlie Mobutu ayebani amona tamolega pe aza pire petit ya master langa ki solokele na pese ba condoléances ki solokele na mikili pi master langa les qui n'a pas piqué sur lequel les petits pins ça peut petit pins des arabes petit na Charlie Mobutu pi petit na ngembo voilà na yeba moi kala yana sala ka théâtre ezala pas venga dos hein non na yebi penetenga ba mi pins na ki sur lequel oyo mama collecte mama la poto bata poto ba benga balobi bato kitambo bazo imaginer héritier kaka nda lekisi et bongo ya na epe wa sala ka théâtre pas venga Dios oben est-ce que comment peut ba boulele oben wana pété parce que bato ba kufi le na po héritier ngani tamso qui dans la France bato ba kufi na France le vient da bomba pour ça ko bomba ya bien faut que bomba sukuna te liweza partout na moni bato ba ya pe hotel trop na matanga ngwa petit ça petit ça yoba donc na kika matanga ya ver na olela na ba olela ya mwana liwa mbalasima ponaka ba ekolo ya okota ko yesu na famille ote na famille na pamelio na bengani na kombo na yo ko ya susu atekan piana tolela taka matanga ekotel biso na kitambo toyeba kite matanga fo kenda tana bandal akati penda mai aye kaka mbalasima liwa na bengani pona ko bengana liwa na bike na bosani tv na nga Gelor Maleko Cédric Kama maître junior Fundu merci Ken Piana muto sala petit sai lelo pobo mona petit sai partout ba benga venangae reconnaître pe veno sai ya mukolo fiston sai c'est mon vieux oza venir barna na pesi mbote fiston sai ma finga na pesi mbote na pesi ba kolombote po nzela biso tola nezane nzela bango pona ngomona na betia kindobika. Voilà, merci. Pour la petite nangai alobi kitoko, maintenant ngana mona moi maloba sima batu. Mona bengani liwa na famille biso, abosani ba na famille. So liwa ke na famille ba. Ngana bengani liwa na famille nyonso na monde. Nga bengana liwa na famille nyonso mukili. Omoni ko maneti na mona ngona chasse. Père mo bakene na moi. Ta makambo na seconde boendeni. Kapona za muta maloba. Na mona père mo bakene na chasse na mona ne. Mona si papa yoko ba lion bazo ganga. Papa bité ba luka ba nyama na bango. Voilà. Mona mina papa na bi. Oh mais biso papa lion, biso ba nyama. Voilà. Comprendre. Vous comprenez le nabi? Moi la chasse na papa. Moi na si papa. Papa yoko ba lion bazo ganga kuna to keba. Papa bité bazo ki pe biso te ba lion bazo ganga baluka ba nyama na bango. Moi na si papa ne. Biso pe papa lion to ba nyama kaka. Donc moni ya bengani liwa na famille biso mais moi na famille. Na to na bengani liwa na ba famille nyonso. Ay bon nga pe to atato bengani pango mais le rôle Jésus alobaki qui est le rôle bo péché ko la ba le rôle bo péché bo kokufaka. Voilà. To kokufaka kaka. Moni liwa eza au contraire ya vie. La mutu nyonso. Na na lobaka liwa so eza ki mvula. Mais to likule
parapluie pour te battre maraye ce qui passe qui moi mettre le couleur parasoleil pour te bomba maraye mais lui ça mon pépé pas azali pas yoza azali lui ça na tenya mo éternel donc venir moi lire à ton dans l'été moi tu vas so so na to so bunu mutu so mutu morgue ozo bundana mutu morgue wasala na morgue akanyo catch kolela ne robiki sauter pas mon kolela bateke ba wumbo bangala na ba chinois ba mon kolela sauter tout tamo senga pardon na monoko donc senga ka nzamba batela biso mona chacun son touche les tailleurs mon kolpe robeta ma biso to rokende même voiture no ngami ngwana bataba chomo pandi na libule ko tate to normalement mesirage mo batia biso nyonso donc liwa ezala ngo liwa botika petit héritier akunda ndeko na ye botika pe biso to kunda ndeko na biso biso okanga ndoki yaka na remède complet c'est quoi so kanga kanga ndoki tanga so moni ndoki ngo bomela so ya avant oyebisa biso nalingi nabi ke à part matanga musala o lelaka pe ezali eza musala no salaka na kati ya BCBG nalingi nakima mwa matanga muke kaka nakota mwa muke kaka na mwa divers eza nango le moment te mais o comprendre ngata na yo mal ça na publier photo mo kala bo sera ba débat to ça na ba sankara mais na matango yo mutu moko mon ka congolais a corrigerati na lingala ko matata congé tato a na zo mo c'est ko continent na makanti na ngandeni ona ya moko na comme lingala bi oh maki bona matango mais yo ka ba photo ko publier on photo na publier kala mais ya une photo ne ki kala na finga na kisika siko yo ngali ngina kota pe mo polémique muke na matanga ndenge eza boye toyebi ke matanga na binemi bayaka soki sankara peut-être moni ye aye matanga est-ce que ekosala yo pasi ou bien okosepela pe komona présence ya sankara de kunta peut-être na assistance ya bato baya matanga ke no bimine te bato balobaka na matanga so yaki te na tuna masamo wana registre appel koma bato bayaki no bayaki te ko ba kongole ba kansaka bato baza pemela seke bana mama kolega bato bafanya bakiti o mutu avena kita msutu yende mwana mamangu ayi mo vena seke zo la no pemela ka bokamba nde lupango donc mutu ba na poto na souci kolega mta sali kutu ba tout ba raison funérailles nyo se mta sali yango mana France moi yete pas raté visa mais zo mona na kitambo na bilela lelo ngo bena ba mai ba fixe no chaka bilela so mutu ba le mona melaki ne gege so ba gene mais kasi yene na mawate bato balela ke bembe mingi balaka basi mais bato bamemake bembe baraba mibali tout ça ba part de choses bato bato le bembe pemene basi mais tant okunda o ekombo chala steke mona bana mibali bayi de ba meme va surtout tu na bato balela na bato bamemaka bana souci mingi et comment ça problème produit pour la kosilisa nduta tampon bouton chine de cheveux ekiti na 5 000 et 10 000 francs ondeko oyokaka lisusu soni te na nduta kozala na nduta tombende eza kozala vraiment salite obésité eza maladie tala ndenge okoma pema libumu lokola mwasi ya zemi produit naturel ezali ekosilisa yo mpe constipation yo kangama kaka na bameshe perike chapeau produit naturel ezali ekokolisa yo suki kolela bapoil kolela favori c'est possible bote ya mwasi ezalaka nde na suki na perike te yo mutu mine toboka kali dantere nyokola yo munoko solo nzoto solo produit naturel ezali tozali pe na anti-tabac anti-alcool pe anti-bangi di nouveau élargissa pour homme longueur XX vimbisa pour femme yamado tozali tilolo kalemi goma kisangani abidjan kinshasa benga biso na 089 86 27 692 081 99 91 102 na Brazzaville benga biso na 05 360 82 26